bandeko na nga na remarqué couple oyo baa na mbongo oyo baza fouché te baza na bamoyen oyo base mettre ensemble matata ezalaka mpenza te badispute badiscussion ezalaka mpenza te parce que baose mettre bango na bango d'accord tokopesa boye tokosala boye tokoavance boye mais couple oyo ezali na kati ya piaka oyo babengaka baprécarité mingimingi elukaka ekomaka sujet ya koswana mwana mpe mwasi ake ailleurs ou mobile aza na makoki te ou mobile aza na besoin mpe mwasi asala yango wana eza important biso tolingi kosengage bino bolingi kosengage bozala quand même na minimum mpona otyango na kati ya ndako na bino na kati ya couple mama na nga papa na nga tozoganye na o minimum ata eza 800 euros eza mbongo ekofutelo ata soso ata loso ata quelque chose ata facture comme ça mpe mobali ata aza na minimum 800 na 800 esali déjà 1600 ata boza na minimum ekoede bino oleke oya na ndako okoma na oya na libala osengage na mutu oyo oza na eloko te ozocompter sur mobali ou bien mobali azocompter sur moi sinon c'est mieux bozosengage oza quand même na un minimum de revenu ezalaka mpe bien ebongisaka mpe couple epermetaka mpe boconstruire epermetaka mpe bocréer lobilobi boenvisager makambo ya minene. Voilà, donc c'est vraiment nécessaire na kati ya couple mutu na mutu aza na quelque chose tolobi te kozala ba millions ata 1000 euros ata 1500 ata na se problème te mais au moins oza na un minimum de revenu po bozala bien na couple. C'est vrai que couple pe baza na mbongo matata ezalaka mais tozoloba na base il faut tozala toujours na base na makambo nyonso na mokili. Website na ba commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à bientôt bandeko nanga.